c'est ça qu'on va dire. Basalangani poison, bachelenga poison. Boloko, bachenga na boloko. Nini siko? Masasi, lukuta. Bachaki kayimbi, achaki patu boso. Yanina. Jamais. Kayimbi wakufa. A place ki patu na entrée na nganyos. Achia patu na wasisi. Akaya avant évêque Akena. Donc on demande sous élection ya Kabilo a cela ko selisa. Bolobina biso ke na Kinshasa to 14 millions. Nani a pesi nos chiffres à 14 millions de menteurs. Puisque bato kolobo boye ceux qui va salir recensement. Depuis mon bout de recensement et salamate. Depuis mon bout, même mon bout de 50. Les Congolais, tout ça, 80 millions. 80 millions sur base de Nini. Le coup, l'autorité morale a eu d'abord malédiction matérielle et financière. Tu seras errant. Akemi Kingakat, Akemi Kashamat. Talandenga Tongi Kashamat. Talandenga Tongi Kingakat. Komisaïla, Era, il faut parce que Kabila c'est qui politicien. Mais Kabila il est politique. Mais à celle là monté. Kabila c'était vous êtes en face de la vérité, vous faites comme si ce n'est pas la vérité. C'est ça la vérité. Mingi mingi, Raïs, mais où il y a solo Bawana, professeur et université. Mingi, Raïs, Aso Chabamuna Moulongo, Kolaba, Mémé. Raïs est Totonio Nante. Otonio Nante. Yanine a sali. Maman ba Congolais, allo bakate. Adresse ya mutuko sola peuple naye, a sololité. Ayeba ko communiquer na peuple té. Allo bela peuple ata na place mon côté. Maye ko mabato, ko ma place wana té. Accident munene salama, akumona tabi bembete. Yezaka balance. Na bakobar tabeteki na combien? Toi mimuni siko yo place ya kujembe la esate yo ko ya penza na ndako bachelo ba police oyo engagé te oyo yebite bache bango a ton absence oyebite bache ba appareil nini yo ko ya place wana autorité morale bayo bolo autorité morale bayo. Les lois sont yabanete à Dubaï, à Saker ici, précisément à Zawab, Fakapon. Au monde de la Salia. C'est ça qu'on va dire. Basalangani poison, bachelenga poison. Boloko, bachenga na boloko. Nini sikoyo? Masasi, lukuta. Bachaki kayimbi, achaki batu liboso ya nina ngai. Jean-Marie. Kayimbi wakufa. A place ki batu na entrée na nganyos.
atie bato na wasisi akeye avant évêque atenante to esa pona kutelisa yoko mokili etambwisamaka na mutu mutu wana soko sana ye akubundilo bitumba. Je vous en supplie, sala par tous les moyens de kambo toujours telisa yo o maîtriser yango kuya kusala mundimi ya pasite meme Moïse yebisaki nzambe soki na kena bana Israël bakondimelanga na nini kena kutani na yo na yebisi wanga ke bandeko auna kei na kutana nzambe ya bakoko na biso bakutuna ngake par quel signe nzamba lubino na maboko sana nini zete wakana se nde ba signe likambo ba signe ye po Moïse se rassurer que ya solo na kutani na ye 2021 kutana na tato apesa yo bilembo ngai nzamba convaincre ngai kazana ngai ata yo douter ngana za sir kazana ngai likolo anini ya makambo na mone zwa ngai apesi biyani pa yebisinga ke na kupesa biyani tokolo ba mene bana Yesu Kristo nzamba yebisinga ke na mboka na bino na kusala yo elembo tokolo ba amen elembo nanu peze salamite eko salama toza nanu ne bandeli tokolo ba amen sozo mo lokolo mikolo ngai kakale na bimina prison soki boko kanisa bien message na ngai ya liboso na lobaki boy donc évêque aza prophète makambo na lobaki wana le londe ezali au sujet à discussion na moni babimisi image ya makambo na lobaki ndeko moko ayibisinga ke soki mutu adute yo koza prophète te mutu wana aza ndoki na lobaki boy na lobaki ke bandeko ba politicien ba mi bongisi to kondima lisusu élection ya Kabilo azali ko selisa wote bolobi na biso ke na Kinshasa to 14 millions nani apesi bino chiffre 14 millions de menteurs imaginaire wo na yese ndie bato bavutaka mingi boyebeli yango na nini ba menteur bescro puisque bato akolobo boye soki basali recensement depuis Mobutu recensement isalamate depuis Mobutu même Mobutu asilisaki yango te ba congolais tout ça 80 millions sur base ya nini ba menteur nyonso wana po batrishaka na élection bako sabato qui veut voter mingi manyeme voter mingi kalange voter mingi lukuta fabriquer de toutes pièces na lobaki ke poto que na élection il faut recensement d'abord mutu moko ko sebinote bande kwa catholique batika ba aventure bazosala catholique azon lobela puna misalete catholique azon lobete ke bo sala tout bato bande ko lie bien maye zate mwinde zate bango bazelika ke élection il faut salama donc catholique lui c'est les élections élection one pour batindela bango encore ba portable ya 48 000 oba observateur batindela ki bango bazoka mwaka nyaka
Il y a comme ça. Mais via Batou, c'est la déclaration. Élection kaka pona ba poste. Mais bisoto lobi boina compte TV patriotique. Élection sans recensement exacté. Et le quoi liboso, il fallait catholique à le langage de recensement. Bato yo bako sakana na biso lisunde ka basakana kite. Éveil patriotique à ça qu'on veille. Basali ba province na kolo bako 15 provinces pour tous 26. Na 15 provinces beaucoup yeba nombre ya bato basakunete. Bosali découpage. Toko yeba telo kola bosali découpage. Siko ina woyo bobendi batwana batikali combien? Siko l'élection bozomi me batusi. Bozomo na aventure. Bozomo na aventure. Ba ko sala ka biso aventure ata mukete. Soki catholique azeli pona aventure nazo mettre bango ngari to. Catholique azeli ko représenter peuple congolais. Catholique est l'église, l'église de réveil. Le protestant, le bakimangiste. Ce qui va lobby dans cadre catholique, ngana lobby dans cadre yevé patriotique église de réveil. Nazalaka parmi les fondateurs de l'église de réveil. Bisoto bundi pour l'évangile na mboko. Ça ne passera pas. Il faut passer l'élection. Toye ba province ya Kenge eza na batuboni. Kwa ke Kenga ngo ezalaka na nzelete, ezalaka na mwinde te, ezalaka na mai te, ezalaka na hôpital te, ezalaka na université te, ezalaka na marché te, ezalaka na ville te. Province. Basakani na biso mingi. Province zange loko. Province zanga aéroport. Toyeba nombre ya batu bazana province ya Kenge. Na Maindombe. Na ya Lomami. Soki sikoy recensement isili. Ba changer loi électorale. Condition à mi balé. Loi électorale, il faut changer. Si ma loi électorale, ba pesibiso carte d'identité, pas carte d'électeur. Carte d'électeur, ba voisin na biso nyonso bazana yam. Élection bakoti balingi basala bisonje ekoleka te soki catholique azo kota na je abanguna ya Congo tozoebisa bango ko batika ba manœuvre bakokuta na neve patriotique. Senko ezali organisation interne ya catholique. Les lotos zana yabiso senko comme na ngwe patriotique. Tolobina bango non. Bakanga munoko. Tokolo ba mene. Bakari senteke tosaba sobete na yebisaki binoke toko konza na mboko. Bakari seki na kukufu na kukufu te. Musika bolo bananga umela yambia bolo balisusu umela na yambia. Et pour terminer na lobby
Senko Bazop. Senko Bazop. Tokolo Bamene. Ah, Senko Bazop. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi côté le Seigneur que mokileza na muto atambwisaka yango kutambula na muto ya sazulio makanisi mabete soko muni muto puisque kotanga mutema ya muto ezana bajisima na ye ko zelete loko musute soko muni muto aza ko agir na hostilité envers makamana yo. Sache bien que c'est ça l'expression de son cœur envers yo. Soka linga ki yo akoloba bongo te. Soka linga ki yo akosala gesto te. Akozala na retenu ate. Mais les rozo mona zo sala azor bana miso abato zo banga te. C'est qu'à zopé son message. Bendana. Bendana. Ngana yebisaka ba papa belna ba maman. Ba sebele ba kufipo na nini. Asa moni déjà attitude ya mobali na ye. Eza ko bimisele ba mbeli. Eza ko bimisele ye munduki. Eza mais okomona kaka azo sala ko le loko ezate. Moi ça zoka matasida zocha na bilambe nyo se baby. Moi ça komi na batitude moko complet. Mais siko danger zanini. Yo lali ya fandi. Azo tala ndengo lali. Hey. Muninga akozoka koreye. Akanyo na zolo. Tiwo kokufa yebisebati asali crise tusakana ba kamera te nena koni bayete na tongo paso sarakaka yanga ya muteme zoka bimi ya muteme ye tokolo ba mene bosakate baninga ngane zoteya nasaka mango bute je vous prêche la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, abomine de konaye, atike nase, likamoko kam, kanya abomi abel. Son petit frère, n'a l'air à sali pas. Ayoka voici quoi. Kayen, où est ton frère? Appelle. Papa est un moto. Maman est un moto, yave yakana mukili. Ndo mona ngane bisaka bato. Kokote le moto likitate. Kokote le moto comploté. Soko muni bato bazo sale likite likolo ya moto. Nde kuna ngai longwa omuni mwana mwaso ba utiliser kana makamuna ngai le loi za wapi a baby civil na ye ni belle na ya bana na ye pona nini wondimi oteka sa innocent mutu ana selwe lokote na mutema na yo yibike mutu aserenga lokote. Mais aux ondima, mukumba munene boye. Zamba pesi atanze le mon côté. Ya kokwe se mutu anendenga kanisaki. Na pese lourd na maboko na ye. Ba sentir que les béton. Les béton. Tokolo ba mene babwakango kokote le mutu likitete ndengo fandi wana kono bateka kaza mutu pamba tozo sukisa ye to kuimilie ye te sala kalikiri na yo bien
mwana na nzambe ataza ya muke kusuzistime yete kuloba teka na seli ko écraser ye te po yebi degré nzamba zove ye likolo na yete to koloba mene e ko ya kulukile yo ba problème pour rien ngambu c'est panzanite panzani ne biseki bango boku panzana ba panzani nzamba ko kisima loba ya museli na ye nzamba tuninga ndenge ni rebi nkolo ba panzana kolo ba panzana kolo atuninga boni na lobi na lekeli bango mabe kolo atuninga olakeli bango mabe na koma na lobi nkolo koma na lekeli bango mabe ba panzana kikaya zelo ba kelukuta lelo kikaya komi kolela kikaya tuitaka lisosi nye ake kotika autorité morale na Dubaï après azonga kikaya okomone pe mikolo mibalo betobe kikaya tokolo ba mena oyi na utikolo ba lokola autorité morale a eu d'abord malédiction matérielle et financière. Tu seras errant. Akemi kingakat, akemi kashamat. Talandenga tongi kashamat. Talandenga tongi kingakat. Lelo akemi yango, akomi saila errant et vagabond. Vagabond. Bongo nyonso esotikala ya nani c'est quoi comment qui vagabond atiki kawele zambe basana kanai mukileza ya ye nebi sevine lokomoko bikama nzamba sana moko bato bazalaki ko dominer na mulili ezalaki makambo ya solo te puisque Kabila azalaki politicien te pe Kabila yibi politique te pe asaleli yango te Kabila c'était un homme d'affaires même Sokoto alata kaka po alandaki Kabila le père oya zalaka muninga ya papa na bango. Mais c'est ça la vérité. Mais pourquoi vous êtes en face de la vérité? Vous faites comme si ce n'est pas la vérité. C'est ça la vérité. Muninga ya papa na bango. Papa kanambe. Alors, l'herbe ye au sukutuana et zalaki yake ya seli service militaire te. Basela bakotoko baseli service militaire wapi? Basaki ba militaire te. Ce sont les enfants où baseli ko ramasser. Ba ye na bango. Ceux qui ba vaillant combattant tout ce qui na bango ba DSMP et des SP basalaki penza na courage. Balinga ba kimate. Parce que l'herbe ye tout monde le ko spécialité. Minduki ni ba yakina. Ndeba maki mwana mobali wana ayebi eloko moko te mais bautilisaki ba force mystique pour ba dominer ba congolais ndebo moni ba éminent professeur nyonso batanga ya mayelo balobaka oya tanga te mais ba nyonso batangaki na nzungu na bango bazolanda bango boy mingi rais mais uya zolo bawana professeur ya université mingi rais bazolanda azocha bango na mulongo lokola ba meme bazoya boy rais totondi onante botondi enanute ya nini asali babomba congolais alobaka te
adresse ya mutu ko solna peuple na ye a sololité ayeba ko communiquer na peuple te alobela peuple ata na place mon côté ma yebo mabato akukoma place wana te accident munene salama akumona tabi bembete yezaka balance na bakobar tabeteki na combien avant. Bien-aimé dans le Seigneur, leur makamwe salami bazui bandeko baye basali bango bamvutuma photo bakamati libanga po bazo chamakila na kuyebisa bino na sangisaki ba passer awo le 28 décembre 2019 awo pona kwebisa bango nzamba pesinga mission il faut to kwesa ba force mystique Kabila za ku utiliser bato zeri ko lebake yo na Kabila acharnement ya boy yo mutu mususu na lobi mutu mususu te kaka ye soki ya kwei makamino sosenini ekwei asalaki incarnation ya ba force ya Rwanda ya Uganda ya Tanzanie ezaki ba force ya Afrique ba pesi bango dominer ba dominer. Il fallait un serviteur de Dieu. Zamba yemsanke so courage tellement même boloko kota même humiliation ndima mais à une seule condition pour sauver mboka pour délivrer mboka Dieu bomonaki lobananga liboso la koye koya ya non so bakosala na ndimi yango nde lobananga liboso to côté ce qu'on a bitumba papa biso tuzai kolala na groupe ya batu na zaki na ba bona kokwe sa force ya ténèbres jusqu'à ce que ba comprendre que mutoyi ndazana likamba tokanga ye basali nyoso basalaki biso to ebake ba kusala makambwana tolobaki lukuta na kobanga na ngelo kote zambe lokola lakaki ngai na ko sauver na nyonso na yebisi batu nzamba ko sauver ngai eloko bozomo na ba politicien ba yemba tamukete ba mone to ko ndire bango basele eloko mutu aseli musale zanzambe l'air sikoyo force bazalaki na yango ekwei. Et là, quand il est tombé justice. Justice c'est quoi? Et là, quand il c'était l'armée. C'est quoi? Parlement est quoi? Oui, il y a aussi quoi? Sénat est quoi? Moutoua mimouni siko yo place à Kodjembe là. Et ça t'est. Yo koya penza nandako. Bachelo ba police oyo engagé te oyo yebite bache bango ton absence oyebite bache ba appareil nini yoko ya place wana autorité morale bayo bolo autorité morale bayo les lois sont yebanete Dubaï à Saker ici précisément à Zawad vagabond Zambe basanga na yete soka yebso telema tika ko banga